Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Merci, grand journaliste Peggy Sassa. Rencontre Nabisona Mokonzamboka, donc ils basé na bana bateke na baumbu. Pour bana bateke na baumbu se retrouver dans le gouvernement. Namboka na biso to salate. Nde Mokonzamboka ya magibiso, kima wana biso. Comme za tata ya bana, peza Mokonzi muté ya malamu. Anemi ko salisa bana bateke. Anemi ko salisa bana baumbu. Ko pesa ba misala ba ko sala na kata ville pour kimé ko za. En tout cas, chef d'État promettre que vraiment toi simanae, tu resungaye na mandat nae, puis na mandat où il y a les surtout resungaye, na mandat où bana bateke na ona ba kinwa, tout ça c'est chef de l'État pour azama konzi oyo, azana mutema pena ya muto, mutema ya butata azana ngo, et je crois que ça le bien na kata Congo oyo, to pesa confiance. Vraiment mokonzi ya ville na biso Gentini Ngobila na pesi mbote sikazali, mais souci na ngeza na mokonzi ya ville to lingi ke biso na ye na biso bakolo ville tokutana tosolola toyeba stratégie tokosala autre mettre en place pour kin bopeto etika la slogan te pour kin bopeto et l'accepter bopeto ya solo gouverneur am biso bakolo ki ça to na secret autre yebisa ye pour na ville na biso o to bazo lukaye na ndeur na biso te bazo a faux chef biso bakolo ki ça nde tokosenga ye audience ndenge tokosenga boye pour tout ça bakonzi ya ville tokoya na porte to beta porte bazo beta porte bazo luka 10 francs azangi transport avec le gouverneur ayamba bango souté baza faux chef akuta na biso bakolo ki ça to pesa pouvoir nini oya ko diriger mboka na biso pe akene likolo pouvoir ya zoki ya ville ntseza ba député mutu ba pesier mais biso bakolo ville to pesa pouvoir ya biso ya mabele ya bokoko pour mabele yokaye pour likolo fungama pour mabele fungama na se biso na fungola ya kufungana na se pour to fungana likolo donc to pesa pouvoir na po akwa la gouverneur moko atika sango na kata ville na biso azala kwa balekisi mate ya ba gouverneur moko ba bakolo mabelete donc pona bongo ya kiyanke ya dirige moko na kiyanke te a dirige moko na bokoko a dirige moko na bonzambe soki asambelaka bon na combat secrétaire général de Koko za ba 3 mois 4 mois maintenant on peut na côté la fonction on te parce que na besoin vana sala musala na foko la faux chef pembeni wana pour na côté secrétaire général à NATC il y a des faux chefs il faut ba faux chef ba longwana no poto sala musala vraiment pour na érosion réponse ça que tukutana mokonzi ya ville ya Kinshasa solution kozoma pour na bakuluna tukutana mokonzi ya ville ya Kinshasa monter stratégie pour kuluna ko sina kata mboko na biso ezali facile ayamba biso to kopesa stratégie mais na TVT wana Peggy Sassa ya solo pour mokonzi mboka bimisi quelque chose pour bakunda mokonzi ya kufi na groupement nguma na plateau bateke ba ndeko bateke mais mokonzi mboka penda bimisi o esengeli poto kunda ndeko na biso na kufi et puis zamba liboso ke mokonzi mboka akunda chef coutumier ya ona osenga na bakinwa ke basa l'erreur te mokonzi mboka ya to zana efati vraiment stratégie ozana ngo yango moni ke moyen à dévoiler en onyo sur na TV zalité pour les stratégies politiques mais yeba ke beaucoup tani ya biso na fati diaspora kolo président mboka na biso tant to kuta na gouverneur na ebisio ke biloko ekobela biloko ekobela bato ba sentir que même mbula soki beti beta mbula etanga ebeta mbula ya kolela te
C'est-à-dire que mon imboka ndenge to aller avoir photo na deux gouvernements. Il y a moyen kozala. O bana kesa ba voter. Mais il y a Boutou, bana kin bazana pouvoir ya voter. Alors biso photos la ba conseiller ya Boutou, il y a gouverneur ya ville, to yeba que no lokola mbule sali boye, c'est que photo longola ngo boye. Lokola mbule ye boye, photo bunda bona mboka na biso na moyi na Boutou. Po eza mboka na biso. Alors photo bunda ngo na Boutou ba kolone ko za souté. Alors yanto senga na gouf ayamba biso ba kolokisa to brutaliser été mais to lobi que asa la biso plaisir honneur ya yamba biso ba konjek ça et pas naé. Awa chef coutumier oyo aza ya bandundu ya Kasai ya wapi aza na pouvoir te. Tout comme ngama tadiki bana aza na pouvoir te na est. Na pouvoir na bele ba koko na ngai. Et c'est bango ba ya ko tia mobulu na mboka na biso na sens ni. Chef coutumier nyonso azonga na mboka na ye. Moto na moto azonga na mboka na ye mokoza mboka so na posa na bino ko benga bilo ndenga bengi biso. Na ko chef coutumier ya bandundu avie ko keneji bango mais basala gani mon chef coutumier on foute na ngasani muso ozomona azo foute la mais non chef coutumier on foute na côté alors c'est que baza faux chef bango tout bazonga na mboka na bango bando kino so boza la calme ngana kutana nzambe to solina nzambe to kitsa makonga na se kalate nzambe ko pepso solution fachi nzambe pona kutana nzambe za jeto kutana président ezale lengi moko nano yebite pegi sala tout kutana moko za moko mona lengi ngana zo expliquer René Boutou faut aller aux Angleterre pour ceux qui veulent que je Boutou photo mon ango déjà. On est ko kufate. Na CP na magazine na ville Kinshasa na linka ka mkoza ville ayamba biso aza lokola André Kimbutate. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.